ngaso na koti na 4 église na komi chrétien naza photocopie ya chrétien mususu te naza pena chrétien yesu azunga oza yo eza yo photocopie te donc pour nakoloba ke soko lobi wa musala nzambe oza pena musala nzambe okomi lokola muntu aboloko na makambo mususu okomi prisonnier eza makambo mususu ata ndenge nini oza na tina nango ata moke tokosimba te bakomono na bamilie wana te ata moke faut ça l'effort ata nzoto ezotindika mais olobi non 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 vie place na koma na kosimba so esi côté na koyebisa nini ya ona lobi ke soki omuni kaka ke olingo divorcer bon eza facile hein na idée yo po soki méthode nazo pesa osaleli te donc oza na droit ko divorcer te na yebisa yo surtout na bayembi ya nzambe faites attention pour wana eza ya biso te mais soko olingi komekango conseil na pesa yango sala ba invitation ndenge osalaka ba invitation pour na dot parce que omoni mwasi na yo benga bato baya bato wana nyonso ntango bazoya yebisa bango na bengeli bino po bino bozaki batémoin ya libala oyo banda lelo ngana mwana mwasi oyo esili kanga pe na bakado na bango nyonso bapesaki yo po okozongisela mutu na mutu kado na ye okotikala nango te ndenge moko ndenge okendaka na civil na miso ya leta eza na bato bengaki benga bango baparrain no po bazala pene baparrain pena ngambo vraiment oyo penza ngambo eza lokola moto alati bino marque de la bête to le ya bible wana ba chiffre wana misatu wana bien te il faut bobo ya biloko abo po bo komisiko référence à bato kaso bango wana te o bazaki baparrain na ye on dirait bino bato botindiki ye tala ngambo muso ya memisi bino même une église yaka na église kene église place oyo bosalaka bénédiction o basambela pona bino benga bato invité ba modèle eza ba carte d'invitation salaka tant ba koya yebisa pe église bomba na ba cadeau a bato po moni ke soko tikali na ba cadeau ba pesa ko pona libala ya unité na bino no comme escroc oyebi biloko a bato osomona kinzilo eza facilité alors soko sali boité tika na yo pardon tika ko megate po okokena ba fardeau okena mikumba bato muso abimisa ki mwambongo na ye wa lingo sala soki ni kaka po asomba cadeau ka pona bino mibale siko yo kabwani oboyi muninga siko biloko bato ke nango wapi bato babano bengo escroc babano bengo yo aventurier et abiente et loko siko na bana na nzambe eko sala matin na bondeli bino na kombo na Yesu Kristo bana nango babanda likambo yo baza pena na bomo ito bakufa bato babanda likambo oh lola eboyi yo na se obi nazo sala ngo lole lobike que personne ne divise, que personne ne sépare ceux-là que Dieu a unis. Et puis, on l'a bien le coup la monta solo, bah démissionnaire, aux démissionnaires, musala nzam, qui chasse indimio, poto indimio, mais lola indima kaote, les a bien té. Tanga ba message mususu na komi wana na mir, ya wana ezo défilé, na komi ba message mususu wana, romunango, tanga ngo bien pour yeba ke musala oyo. Koyembela nzambe to côté ya eza garantie ya lola te kozala na onction ebele eza garantie ya lola te ko benga na ba démon eza garantie ya lola te tina nino sala musala kitoko oteyo yembi na simo keneli felo non réparons il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie comme tu vis encore c'est le moment de te décider après la mort. Il te sera impossible de te convertir. Tu seras jugé selon tes œuvres. Selon tes œuvres. Les jours de ta mort, tu ne connais pas. Les retours de Jésus-Christ, tu l'ignores encore. Pourquoi tu prolonges les jours de changement? Quelle sera ta position devant ces événements? Ah, non. Oyebi,
moto azo la divorce okokani na moto azo détruire église pasteur Rabino yeb sa Rabino te moto azo détruire foyer na ye aza comparé na moto oyo azali ko détruire église azo panza église okutana na nzambe omoni bible ndenge lobite oyo ali ko diriger libota na bana na nzambe oyo ali ko kamba libota bana na nzambe faza la marier siko yo lingo bom église totika la kimia pisto bana yo yema na ndako na yo nana peso courage wana te o ezali comportement ya bisote na famille ya bana na nzambe non nana ngwazo kosa yo bosongana tolinko yoka ke makambo ebongi poto seka satana toloba satan yesu si alonga yo te na boya na kombo Jésus Christ na boya siko bana bato oyo baza ko simba voile botikeli bango malédiction to bénédiction bato oyo bino bobengaki boya libala bosakanaki na bango to ya solo bobenga bo pona mariage bosakani na personnalité na bango na respect na bango bapesaka bango partout. Bonjour mes PDG, bonjour mes chefs, morning, Ozawa, where are you? Non, na mariage ya ndeko tel ya pasteur tel ya muyembi tel ya ndeko tel mais na suka mariage yango abetela ki tolo ekufi eza société etikala ka bilembo pona nini te otika makamo na bondeli binoke il y a encore du temps ngonga eza nano nzamba abwakisi bino te bino nde boni bobwakisa nzambe nzamba abwakisi bino nano te ka ndenge eko ya lisumu eyokani na monde sikoyo to betisa pe ngonga ya eko ya bonté ya nzambe bato oyebake nzambe abwakisaka mutu te et puis eloko mosusu mpenza ya kokamwa eza nini na ye candidat ou candidate na yebi te oyo azozela yo ozozela bien aimé talanga bien na komona Yesu vraiment na yo ozozela ke libala bato ekufa po yo ozwa mwasi wana akoma ya yo to ozwa mobali wana akoma ya yo mais mawa trop vraiment po oye bien conseil ko na opesa yo malamu ata bala na yo mwasi oyo akufeli mobali po bazaki prêt ko kabona te na mobali na ye bala na yo mwasi bala no mobali oyo oyo akufeli qu'est-ce que je dis c'est-à-dire bala na yo mbala mususu mwasi oyo akufeli mobali po bayokana kite mobali alongwe brusquement ou bien bala na yo mobali oyo akufeli mwasi en tout cas bayokana kite mais kana poisa boyembana moko est-ce que yo za makasi koleka oza malamu koleka mobali wa boyeki mwasi na libala yo oza makasi koleka mwasi wa boyeki mobali wana oleki non mais tu te trompes ya wana oli ko kotsa désordre na kata libala bato non oh Jésus oh Seigneur banana ngo ba memi mu pepe openza mu pepe ezaki na bato o basambela te bongo bato basambela mu pepe ngo bolokota wapi ekomi lokola non turo boromon eloko ni boluka sama ko salo grâce même denga salaki muyibi wana likolo ne kulusu na ba dernière minute yo lingo kuya pena na mabele après bono lukanzela ko bimela te likambo wana te na kombo Yesu Kristo bima pena na kate makambo wana ouais nini finalement bino na Bible na bino baloba ke ce qui couple les un problème moya ko bongisa zate il faut ka divorce na Bible na bino non oui te mais banani yango bamemi mopepe oyo penza banani bamemi mopepe oyo na kati na libota bana na nzambe banani bauti wapi te turo oyo non po ekoma lokola style moko ya sika ezokota et puis moto aza pe à l'aise aponi bato na ye bakokotela ye na bozoba non asali bien ça mabe te non